Saratola TV, la chaîne qui assure, Bazo Yungula Mama, c'est tout le monde qui veut travailler. Saratola TV, la chaîne qui assure. Oh, mais yo, au fingi batu ebele, balobaka Sarah, ça parmi batu ba fingi internet. Ba oyo conscience nanga na ebike na finga bango sans cause et aba gloria olangi na contacta bango. Soko zui neti site ya kapage pe na lukaye. Saratola TV, la chaîne qui assure. Kami bale wana? Bato yo oyebike sans cause. Sans cause, oui. Site ya kapage na gloria. Gloria olangi, oui, oui. Saratola TV, la chaîne qui assure, Koyeba musala esala kelengi bondi melangayi esengeli koyeba ke na occasion ya 4e édition trophée Mwasi ya Talo organisé par ONGD SD magistral et Sika Wapi, la journaliste influenceuse et femme entrepreneur congolaise Saratola azwa ki bongo diplôme d'excellence. Kasi botu na ngazala ki pona nini pona ba émission kitoko oyo asalaka na correspecter déontologie éthique kaka ndenge zalaka notamment émission histoire vraie pe les sousou émission parlant du business. Kasi tango azoki trophée oyo Saratola a dédié ki yango na basi nyonso ya Congo. Nazala qui sélectionné lokola Mwasi ya Talo na média en ligne. Je suis la seule chroniqueuse. Oyo va remettre là mérite na trophée. Donc ça montre que même si on est dans le bêtise, même si on est dans les clashs, même si on est dans le buzz, mais il faut tous rappeler un côté positif na biso moko oyo peut-être ekoki ko sunga yo lobito ekoki ko faire représenter quelque part au vandana ba grande personne avec les grandes dames de na vanda ile donc bokanisi esili tiens lokola azalaka na fondation ezali ko porter kombo na ye Saratola mokolo dimanche 25 décembre 2022 akendaki bongo ko fêter Noël na ba orphelin oyo bazalaka bongo na orphelinat amema situé na quartier 7 de commune Njili esika wapi mama ya bolingo ya motema malamu Saratola abinaki aliaki pe apasaki ba moma ya kitoko elongo na bana oyo ba parents na bango batika bokili ya se kasi muta kopesa bango affection azalaka te basepeli ko fêter na mama ambiance ezalaki ya kosakana te kasi bobosana te ke année passée Saratola elongo na fondation na mobimba babimisaka bongo quelques mama na bahôpitaux nyonso wana na susi kaka ya kosunga pe kosalisa Saratola walai ndimelanga ke oza ya nzambe mapamoli na nzela na yo basi ya boye nde Kongo za nango posa pour na développement ke yo oui. Compte 40. Compte 40 ezali titre nzembo oyo artiste musicien Diego Milito auti kobimisa kasi kokamwa ayembi yango na Saratola oyo nanu ayemba te yokeloko yo arc-en-ciel le bibi poe kanga mvula elembo nini chéri na ngai otie na motema Chiswaka Patrick nazolela tous les jours papa Samuel ya maman madolelo na Germain tala bon consommer déjà compte 40 pour eza déjà disponible na marché de disque pe na ba plateforme nyonso boyoka po eza na bakunga danger eza na clip ya qualité musala esalemi kitoko Diego Milito bayembaka nde boye po olakisi expérience ndenge oyembisi Saratola oyo nanu atikala koyemba te mais abimisi son ya qualité pe respecter ba note vocale kaka ndenge ezalaka ke yo oui compte 40 client nanga c'est yo fournisseur quarantaine nanga c'est yo les clous et les marteaux chapelle na bamoupe chrétien repenti confession Gina c'est bolingwa Amatu Patrick Chiswaka
Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this. Voilà, merci Bandeko Balandi à Sarato la télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Mbote na bino bisika ezwame bino bandeko awande bisika mbwa asumbwa. Aujourd'hui vraiment mbwa benande asumbwa par rapport à la situation ezo koleka na communauté na biso, par rapport ya makambo somo ezo koleka na société na biso, par rapport ya ba réalité au nyonso ya arrestation ya maneke bandeko balandi bo monete nga na longoli na balinette bien que nazo supporter lumière za liboso na ngai te mais na longoli balinette pona mona bino bien po bino pe bo mona nga bien, surtout bandeko bafandi awa émission oyo na kofandisa nanu les enfants de Maniké, Batunio Soyamute Mamabe, Bozo Bakiti Bofan, depuis Nakita Liboso, Topesi, grâce Mbizi, la sexy depuis Mbokaya Europe, Kuna, Kiti, Afandana, parce que Tosolana, grâce Mbizi, on dirait qu'au Bino Bokozala Awa, Tosolana, grâce Mbizi, O Akobimisa Makambo, Bino Bozana, Ngo besoin, Tosolana, grâce Mbizi, Oyo, Azalaki ou bien Oaza. Parmi les pièces maîtresses, il y a Maniké, bateau yo, bazo kosola très bien na Maniké, bateau pe babanaki kosola très bien na Maniké. Grâce Mbizi azaliwana akoluka moyen, apé sabiso makambu oyo esengeli. Mais ana plateau to kozala na Sarato la une façon to relayer juste un message à Grâce Mbizi au doza nango pour na bino bandeko ba congolais à travers maman Sarato la. Yango na sengi merci na maman Bijon Ketani. Papa Jean-Pascal Leka, un bon papa pour ses enfants, un bon mari pour Maman Bijoum Ketani, papa Noéma Vakala Nzinga. Un grand merci à vous, papa, parce que bon, il y a maman Zozo, mère à triplé, maman Déborah Lubanda, kilo mère à Calgary. Je vous aime beaucoup, maman. Maman Yvette Mbangou, bonne guérison, Bissika et Zoamio. Bertin Kondé, merci beaucoup pour le message conseil. Le maire fan, je vous salue. Président Bébé, maman Nathalie, Nana Moussibou, Angelos Carouane, Fatou Dokonti, Makia Lakumba, Jenny Bête Industrielle. Tata Poefa Pekato, Mbote Nabino Bisika, Ezwami Bino, Adeline Aketa, c'est la Kinkela. Madeleine. Madeleine, hein? Madeleine, je te salue, Madeleine Aketa, et puis Solmemba Kala, Solmemba Kala fort, donc faut, même à ta lobby na live, na mouni penate. FBI, Debo, Bouchap. Dalia Onyema. Dalia Onyema. Yepe na live lobby na mouniete. Papa Edi MK. Papa Edi MK. Yende aza côté kuna. Papa Edi MK. Canada. Ouais, donc Nzambe azala na bino Papa Edi MK depuis Canada wana. Papa Diego Milito. Papa Diego Milito, Babib dédicace non Papa Diego Milito. Wana beau frère. Amélia Moueba na pression. Amélia Moueba. La privado. Jenny Beta industrielle, moi c'est à Pembe l'honorable Jenny Beta. Malgré Jourouana Yuna Jenny Beta. Oui, mais comme honorable. L'honorable Jenny Beta industrielle. Honorable Jenny Beta industrielle. Tout ça, les voyages au Calatron. Mais Yona honorable ti. Ah bon, non le bani ni maman. Saratola. Na persona no mbote to banda émission parce que il y a des choses, il y a koloba na émission mbote. On va laisser bien jouer raté. Épargner. Yé azana. Mon dit placement il y a vide et tikala kin na sima. Toi fan dans la chaise roulante. Yé chaise roulante yé fo ebonga. Baba bobo zwa ebonga o ya vide za wana. Bo chela yé juste na sima ya Grâce Mbizi. Bo chela vient jouer kiti wana fan na. Ceux qui babundi police ezali. Ba ko keno samba ba la peine na ba avocat na bango.
Santé qui toque, maman. Santé très bien par la grâce de Dieu. Voilà. D'abord, fatigue. Ouais, fatigue déjà et malgré la fatigue, tu as sali ba émission 16h 17h. Donc, au message on a fatigue. La première question qui a besoin na tout Sarah. Tes actions que tu mènes là. Oyo omenaka, oyo opiko sali sabo, ko salabo, tu le fais au nom de Sarah Tola ou au nom de la fondation Sarah Tola avant na kota pena na maman na mozindo amaka. Nasala ngo au nom de fondation Sarah Tola, au nom de Sarah Tola parce que la fondation porte mon nom. Donc à Tanasala on combat Sarah Tola. J'ai une fondation qui porte mon nom, fondation Sarah Tola en sigle FOSAT. Mais pourquoi au lieu de beaucoup griffer comme fondation, il y a ton nom qui est connu plus que fondation? Oui, parce que nous avons une personne publique. Parce que nous avons tellement fondation et ça la action. Fondation telle, fondation telle. Ce qu'on a public. Donc, nous avons Sarah Tola Sala qui action. Or, la fondation Sarah Tola Sala qui action. Est-ce que c'est facile aussi de gérer, d'engager une fondation et puis au bandapé qu'au ça là-bas action, quoi apporter ce que vous apportez, ça vous semble facile ou difficile? Ouais, mais et ça le rôle à contrat au signé. Et contrat on a signé avec tout cœur. On a signé un contrat on a très bien. On a banda fondation. Tant nzamba comme pesa ngaya muke. Et ça nzambe solo on a kana passe. Comment ça la ta que na zoraté moi quelque chose na boko la ba nanga. Na fute sika ko chamutu. Na somba na zanga ya roliate. Na ozangi sa te pe ko kanisa bato bazana balabala. Très bien. Alors première fois salaire na YouTube na zoka à $300. On a mon belé. Bah 20 na kenda ou récupérer. À l'époque mon là parce que à l'époque na zo sa provision à $50. Oh là. Pour $50 on a provision. J'ai belé. La somba demi sac à l'osso. La somba cantine à foufou et manioko. Dit et 5 ou 10 bicola masangu. Mafuta mbila, mafuta huile. Matungulu ata bot moi ata 5 000 francs. Soni pondu oniki. Bien ata 5 chassés, boulamba moko. Soni moi 5 kilos Thompson. Donc $50 on a besoin sa provision. Très bien. Dans la caille batou, non la sabatou. Comment on sa provision à $50? Comment on sa provision à $100? Batou soit dans $100 mon bas la PC mon le bao. Mongo et coca provision tété pour éviter. Très bien. So yebi au sala. So caisse liquida au sa provision. Donc nga dans la monique qui a commencé à ma place, moi chaque fin du mois on va nous faire quelque chose. On s'est lancé la fondation. Très bien. Mais Nazalène on a ma coquille au ça, mais candana monté. Mais quand même j'avais une fondation. On commence à salaire, comment maintenant 700, moi 800, moi 1000, aux hommes sous 800, moi 1200, aux hommes 700, cabongo, ils ont varié. Et ben dès qu'on permettre quand même d'économiser. Ok. Na bombaka nazo balola et loke aki vision nanga aba souffrance nanga na senga nzamba longola na pasi tant na moni ke nzamba longola na pasi funa pour que ça contrat. OK. Ba te belé basala fondation et moko anelote. Fondation pour ça lango faut yo monza aneloko. Parce que batu bachara plus mingi sur na ba partenaire. Nazo ya kenga na fungola rapport na batu basadere na fondation na ngamena kangango. Fondation na batu basadere à société. Na kangango pourquoi? Parce que ba chantage ka ya buso bande sala mara. Sara sala fondation na ewana poso ba partenaire ba pesi mbongo ya liakango. Oh na sala ba donne mutuki nanga.
ngana na posa na somba bénédiction na somba ka on mbongo. Très bien. Sadaka on achète la bénédiction, toujours arracher yango. Tu arracher la grâce, toujours arracher protection. Tango mona mutaki système balobara aibi étoile. Ao kabelo mbongo aibi étoile. Poni apesa mbongo, ao somba ngoti. Asombi. Akabele mbongo. Apesi mbongo, azwi mbongo. Aibi étoile nayo. Voilà. Donc sikoyo na ndenga nzambe ezaka bénédiction zo arracher ba bénédiction mapambola tamtanga salo mabe bénédiction mo sala yi mutu gangi ozo comprendre donc moi mutu salo mabe ezate. Très bien. Dans la salle on a ba propre fort nanga. Très bien. Partenaire suyer. Ba partenaire nini yo zala na bango na fondation na yo, est-ce que tu as déjà des partenaires? Est-ce que tu attends aussi que le partenaire va se joindre na yo ou bazalaka déjà? Bon, ma partenaire net na niveau à Afrique. Partenaire na niveau Enzamajab. OK. Même la fondation na partenaire no Enzamajab. Majab balinga ba action. Oyo kusunga batu ba soutenaka. Très bien. Bango ba partenaire na liboso. Mais tout ça rapport na zapi mwana parce que Majab azara des partenaires à batute. Et à ça label. Mais azara partenaire nanga mukuna kombo nanga Sarato aza partenaire nanga OK aza partenaire à chaîne nanga aza partenaire ya fondation nanga et en dehors de ça na ba voyage na uchu sala nzambe pas meki opesa biso ba partenaire à mindele ba partenaire libando mona ki osola na partenaire kana translate quoi et bien anglais au lobby partenaire ayoki à interpréter yo pe osali donc voilà ce nzamba pambola nga parce que nzamba mona que na sala fondation pour na partenaire ti OK na sala ngo pour na nazo rassuyer nanga na sunga abat très bien place on a kokate mais na posa na sala na benga pa partenaire na posa na sala le moko boye mais ma coquine ngé kokate les partenaires osani ache mabo. Très bien, merci. Awande tokoti siko na virage yango place makambongo ezo banda. Mais avant na kota kuneza moi question ka songi ozaki na États-Unis, Washington, OK ba Californie, ba New York, ba Nîmes. Est-ce que okoma ki pe na ndako papa Bondo na maman Mariam? Question kaka po eza kaka moi elo mo mokie nazo leka. Na tuni question. Yo okoma ki papa Bondo na maman Mariam. Na komete na leka ekaka. O leka ikaka. Tena komete. Tata po bokutani te? Ah. Tena eza question. Bokutani te. Tena ça. Wana tata po zele ngoti avion. Tata pas la ville Boussous quand même à oser reçoit. Amati quand même avion. Serre la bosse ni Très bien, voilà. Ah, c'est une famille. Et ça va question autour na te que kutana kina tata. Wana ça automatique. Na yebitina na tout. Wana ça automatique. Mais tellement baza bateau ba adoptanga lokola ndeko. Neti tata po adoptanga lokola leki. Donc ils ont nécessaire te nazana tata po to kangaka ba photo. Et puis elle est trop discrète cette dame. Ouais. Eh ba kotanga na monde la discrétion. Eh yo so moni photo na ngana mutu. Ti au monde a tête a dit. Ba grande soro au collaborer na ba grande personne ba linga discrétion ba lobate. Et les kinyonso. Tata po azo avion. Alongwa tika mbali na bana. Ayati New York. Tant na komi na okende bayoti kanga na okende na New York et ayaka Washington sko nga na New York le même jour tozo ngana tata ponte la moro tata po ozo ngana ville nae nga pe na ozo avion na okende conférence na New York to koma mwe tata pa komi retard à rata avion à rata avion sko ngai il faut pas rattraper ngapé pour na comme air nangé comme qui déjà et bouja qui toi qui retard ma soleil les qui toi qui retard ma soleil les kaki alors tous ay ka tous olia tous seka sko to la li retard to la muki maramnia tout retard alors tata poza qui sko obligé ngala sala ba formalité ba changer nga avion ba futa ba pénalité futa sko pénalité ba tala sko
tant que commis avion a changé kinga normalement tant que somelinga bien changer nga avion va changer nga babi fona futa bagage pour ba voyage na bango entre ba état ba autoriser ba bagage té so za bagage na suite fo futa et là c'est que ça nga kaya ngwana parce que tato komi wana tellement na linga mbongo mingi bata immigration ba bisinga ba bata delta avion delta babi non pour na valise na il faut futa $81 yo katata po Sarah oza mwana millionnaire ja carte futa ete tata po carte nanga Congo eleka te alokola abi la moni mutalinga mbongo loka yote Sarah baloka po la aso lokola mazo kota loboka sa bisa carte $80 pour te cash te kuna États-Unis cash te ka carte abisi carte na ya pesi bakati 80 skota otologo ya la tobi mangabi ya ndo futi boye mabe fallait ka bakata na carte donc c'est une famille oyo nzamba pesanga ba adoptanga pinza lokola leki. Très bien, merci. Mesdames et messieurs, émission Nabiso Ezoko continue, mais Sarato l'a beaucoup critiqué, insulté, tu es mal aimé et pas bah yabande konayo ebele balinga kayote Sarato la afanda kana batute Sarato la azamutu ya koche place moko na batute de yo moko nanu lorsque yo wa prena ka babiloko nyonso makambo nyonso do ileka kana kombo na yo tu te dis quoi Sarah? Ah tadi Yesu kutu mwana nzambe ezakani nzema Yesu kutu mwana nzambe asani abongola mai na vino ebongo ezalaka deliver ezalaka abongola mai na vino ya banguna yango ikomelanga tito nzembo jibango yanga nini Esaú oso comprendre nzambe kutu mwana nzambe abongola mai na vino mais batu balinga ki était babamba ki mabanga babi Jésus Christ na Barabas batu baponi Barabas bon nga itati est-ce que na sali nini na ba vie ya batu ongisi ba vie nani na pesi nani bon so tali nanu na suka neti couple manjabu basungi batu bakabela ka batu baida ka batu mais ka muto baidaki atalisela bango mandoki ya banguna ikomelanga ikomelanga tomba kanganga omuna mdaba tu bo sala feti bo mela ba champagne ozuro kufa na prison bana na ba ko souffrir ba ko telengana tu la ta poison kuna jomi ndongola kuto abima kizengi papa nani comment Fernando abima nani inapta zo AVC kuna yo ba chubata elo mwa mabe okindi osala pena nini Sarah? Dieu est merveilleux. Kasi yango wana nzamba kutanisanga na batata po. Nzamba kutanisanga na couple majabu, kutanisanga na bato baza vrai. Bato baza vrai. O balinganga esolo. Talaka balati sanga na baliwa. Mama ya mabenganga boleli po nini? Fallait pas olela. Oleli pourquoi? Biso total à bino net ngane na vanja na ebi ke yoza pouvoir oboma mutu te ozomona ba mabe moko batu basalanga mais ifungwelanga quand même ba porte belé nzamba eba mutema mutu nzamba tala atenu te atala akati ya mutema mutu pa fungolelo ba porte nzamba ebi ke mutu so na pesi na sima na yo sunga ça ça bate belé. Très bien. Donc so zi couple net manjabu bongo ne basunga batu mais au mona dans les pambaka boy toyebi harcèlement majabu izwa bazaba magicien bando mais lelo na veut c'est tout le monde qui veut travailler à majab mais filtrage pe ki yungulwe bazo yungula mama c'est tout le monde qui veut travailler mais est-ce que va travailler un magicien? C'est la méchanceté gratuite. Tout simplement ils ont jalousie de bon mon amutu moko azo mata ba lukasko ba chabakal amata te mais comme trop tard
net nga ekoma déjà trop tard bakal na leka betape wana tout ekoma trop tard donc so olandi bato balobi Sara aza mabe banda obenga mutu moko tunye yo Sara salaka oni yo Sara salaka oni yo Sara salaka oni ba oyo conscience na nga nayebi ke na finga bango sans cause ya bagloire ya olangi na contacta bango ye na finga kai ba période à rendre ba compte na ina fait rigola pour itala engate na dai pas obligé te ya finga e na finga e pour na faire so rozui neti site en capage pe na lukaye ezara marambo héritier donc bateau yo conscience na ngebi ke sans cause na lukaba mokile ya mabe kami bale wana bateau yo oyebi ke sans cause oui. Sainte capage na gloria. Langue, oui. Oh, mais yo au fingi bato ebele balobaka Sara za parmi bato ba fingi internet mobimba ka de wana. Ka gloria langue. Ah OK. Gloria langue na Sainte capage place conscience na ngivanda ki en tout cas na fingi moto sans cause. OK. A salanga ta mabe moroté. A calculer ngate pour gloria na émission mota salelanga dans le passé. Atikala osalanga te menga ton ka ba na bango na faire ngana yi. Donc, Batouana mi balé capage na gloria. En tout cas, sans cause, sans eloko. En tout cas, na kenda na bango ndenge fallait pas na kenda bango. OK. Na luka pe bango na privé tout solo là parce que na vie sozo reconnaître ma paix au sala mutu. Ndenge za envie senga pardon. Très bien. Oui. Cause la ta kufa. Kufa oui. Ndenge pe mutu ana za envie limbisa e cause la ta kufa pour limbisa e. Très bien. Pour eza en fêter. Donc mukilo e sala makabo neti ken piana. Ken piana na kutaye bakanga ya kenda prison bachaye place à mabe hein. Mais nga na za mwasi. Na ba relation. Na ba ami. Na mibala ba ami na penza na ba relation. Na kenda na prison na ba relation nga et ça là qui va l'ongole place à zala qui va chaye place à malam et ça là qui a comme un peu qu'on vanda zo mon peuple ba o salisi pe mi salate ba pe ba e ba o talae mais ken abima prison pour na le baba bobar sur nga papa bana Sara zara na kacho azara na prison oyo kana elo wani wana te na yoka déjà ba émission et salema tout ça pourquoi nga na ki na ba relation na nga bazaki kuna ba soutenir ki donc au moins quelque part na batu ko salisa yango on a essayé batu pour na manique non s'attendre na rien parce que ako bima pelo ba finginenga yango on a memela ki kaka makuta pour éviter des problèmes donc jalousie na motema mabe et matsaka très bien mais aujourd'hui Sara kaka na logique to kindi na yango na on se reprochaka na eloko mon côté oyo pena on a se reprochaka na oyo on a lobi ça te dérange pas aussi et tout ça yote que na sala nanga et le côté mais tout le monde ça me dérange pas son Natalika histoire de son Nathalie histoire à Jésus et dérange ngate OK Jésus Christ moi na nzamba sala batuni sala batelo ote mais au mona ke mututo ina ki batu bazao linge suste mazaki nzambe asali batu babolamu tala batu bayeko kangaye bayo kanga Jésus Christ bayo kangaye nanya kia petelo mtakata litoi petelo kia kati mutu litoi tanga kati mutu litoi en même temps bato wana bayo kange petelo salineti abundati ayo bunda mais na bolingwa nzambe azisu sa seni a continue ko saka miracle azong saka litoi ça bolamu azongisi litoi vous comprenez donc voilà Timothée a ma befuta na monté t'a dit je me reproche de rien sur Natalika histoire à Jésus-Christ Judas Iscariote ateka nzambe na mbongo mwa malonga te nzamba salaka ni asalaka elote très bien mateka donc eza réalité ya mokili ce n'est pas tout le monde au ba osepela non ba olingo ba osepela na élévation na mona ngo kaka jalousie ni tete ça il y a rien. Très bien. Toujours cité quand ndenge ya bato jalousie wana Sara mabe mais au moins s'il y a un problème dans les réseaux sociaux qui touche chroniqueurs, chroniqueuses yo ozalaka parmi bato ya liboso pona côté élément ezalaka pona nini Sara ezala une façon de chercher à laver ton image ou pour la innocence na yo ou bien culture na yo ndé oblige yo de le faire avec un cœur eza en nature OK eza nature juste nature nature ndenge na nga
ata na bina serré sentir na tanga mutema na ba vis na kokate. Très bien. Nature. Très bien, mais aujourd'hui parlons de nano oyo tofandisi ya liboso ezali Grâce Mbizi la sexy. Nga je m'attends na yebika ke yona Grâce Mbizi bosolo la kate. Relation na bino nano nommé balé na ye. Ezala gandenge nini maman? Bon, na Grâce Mbizi. To solo la kate mais non to solo la ndete na vie. OK. Non to solo la te non to bengana te non to komana te en fait. Donc to ebani de loin. Et non tout ça prochainati. Très bien. Alors, na soit qui appelle les lobby. Sarah, félicitations à tout Sali, tout Zaba, tout et tout, na CP vraiment. En tout cas, à féliciter Inga. Et à part ça, ceux les loro moro na lingana sala na kosala à travers yo na émission. Manika zata na avocate. C'est vrai, à ça, ma base au pirigé, mais. Maniké, Kofingo Nyonso, na. Ata avocat, ça. Azan avocat. Ata mon côté. Ok. Abi Moutako sauté. Toko Chama Pekalikolo, te Manika, ça, ma B, oui. Mais, ata Moutabomi, Moutou, ça qui est droit et avocat. Oui, oui. Manika, zata un avocat, yango na olinga, tout ça, l'émission. Tout me parler sur yango, bato, bana, pour ça, basunga, Maniké. Bah, aider. Et tout ça la émission. Voilà, mais nakanisi ça qui émission batuba moni émission qui tout j'avais suivi ngamoko n'a participé qui na live wana de plus de 5 de 1 cas donc plus de 1000 personnes au babana ki kolanda live wana apparemment ndeti Grâce Mbizi pe azali au centre il y a bazana besoin ya quoi apporter soutien na bango et pas ya maman Maniké oyo azoko se retrouver na place à Passy na makala kuna eloko nini oyo ya malonga oyo yo monaki na kozeri na yo na ndeko na yo Grâce Mbizi oyo e koki koza lokola solution pour na Maniké oyo azali na place à Passy kosengela ya avocat kosengela e makoki bazwela ya avocat parce que ana to za na avocat azana droit azo piriger ba peine nae mazana droit ya ozana avocat donc déjà les kanisi wana grâce à qui nango ya olukela e makoki pour azo avocat et tout ça ipenga on a compris que na kanga monter na humanisme donc na Grâce Mbizi pas na humanisme donc Grâce Mbizi pour na écouter lobaki mutakolo ngola Manika ko bimisi zaka Cindy soit Kofi soit l'État au Cindy soit retirer plainte de l'État au commisalité l'État au commisalité voilà donc soit Cindy soit Kofi na suka na ngoku tu yemo rabeleli ya Cindy limbisa bisolo a reconnaître moni mutu na vie il faut reconnaître à reconnaître non ba erreur à Maniké et puis à s'excuser envers Cindy parce que Maniké a encore mais en prison. Sa santé, hein? Mais lorsque Grâce Mbizi dit, je parlais avec Maniké avant même que tout Bakangaye, apprécier la vérité, donc il fallait apprécier. Mais apparemment, na monokoya Grâce Mbizi na live kuna na yokete. Maniké azokufa na 3 combos oyo ememi yebisika oyo ezali Alia Fali na Bubu Liondela pona yo ekoki kozala di à quoi rapport nini ekoki kozala entre Cindy na ba kombo wana misatu peti ndaye lelo na makala Fali parce que Manika loba qui fallait alala yo OK Alia parce que il s'agit de Bombanda qui Bombanda il paraît OK parce que soto yo ki pe Cindy na munoko na lobaki na muto azana na simana yo muto wana bazo supposer Fali Alia na Bubu Liondela OK alors nda eko bimisa vérité o basola la Maniké atikali koza na relation na Alia te ayebi Alia atikali koza na sima Maniké te aluki même numéro ya Alia azozwa donc ye moko Maniké asala ki ba pétage na eso ameli ba plan na e ndenge zala kaka
ça les pétages maintenant na pour la mabé bon alala pas la muka elle a falli elle a falli bongo elle a falli bongo mais ce que à quoi il a pour la moto alinga bêtise na komona la personnalité moto afinga tata yo so mona sindi ba fingi confina quartier la taille au ça même attendre ba texte na jamais oyoka vocal ou nzembo mongo ya ayakate mais so tali na orchestre na titoki na tebe héritier Jack Love wana so ba fingi héritier ba fingi orchestre na bango asa ka droit de réponse mbala mo voyez mais singa za mutu mo ya alingi luzito ana ete so za économie alingi respect ye na mona ndete dans ka mo Congo honorable ndete dans mo Congo na muluba kozala na ngote ngala pe akozala na ngote mutete la kutu komekate akozala na ngote akona mo Congo akwa isko na pula mabe yango moni mutu alinga réputation na mbala mo ko memo na justice vous comprenez donc et là ça l'a bien parce que ayo confirmer biso tout banda okanisa pongana mombaya tozaki a mombaya osenga manike a dénoncer bato nyonso bakina simana we ya bisisa binga sola kina manike ata mutu taza na simana ye donc azaka ye na bilamba na point vané na prison zo piriger loko ezate omoni mutu bato bana simana mouvement et banaka quand même abisara yo moke kuno moni eloko ezate mutana simaneti asibirka ba pena ba maloba mabe oya bimisa je suis maniqué ezaka na ba réseaux sociaux et au comment na ba commentaire mingi ezaka na commentaire je suis non tous a conscience ezaka na ba commentaire ce qu'on a ko confirmer na maloba maniqué aloba ke mutu tana simana ngo akufi martyr ya kombo afali parce que azala bienvenue na quartier latin akufi martyr na kombo alia parce que moto ke batami ezopela donc ya kufika martyr siko ti ndenge bomeki kosola na grâce mbizi wana Sarah penses-tu que na temps oyo les avocats bakoki ko constituer bato mo bakozwa ba avocat pour ko défendre manike même si ba avocat na ba monani manike akozwa soin na bango lolenge kani donc omoni likambo grâce à zakoloba aosengela manike aide SOS parce que même so bazule ba avocat on fait un avocat on a un transport et tout donc c'est compliqué faut zomaele faut ça makambo et banana na simana faut ça la sentimenté éviter vraiment le sentiment sous batu bana simana mais moni siko batu bazana simate usale likamna yenge comme lelo ba retomber belé bah je suis maniqué wana o bazana ba commentaire total à ceux qui vont ça quelque chose namoni na tongwa wa photo mo ebimi azolia soso manike a latiro azolia soso na ye azoseka na ye na prison kuna donc ye alobi tembe et si la raté jusqu'à la fin la lionne voilà mais aujourd'hui Sarah Tola zinjora autofansina ebonga azali tata mwasi ya bana ya manike mais au regard de cette situation les gens disent na ba réalité o ezoleka na ba réseaux sociaux na ba pic na bango c'est comme si Vienjora azali aussi à la base il y a arrestation il y a maniqué parce que yé mutu abimisaki audio wana na place publique est-ce que Vienjora il faut avoir attitude o yazu face il y a moi si il y a na ye aussi akenda bazana bana na kati ya to sale misama Manjora tadi et ça va problème familial na bango moi et bezate tant ça zo rendre maniqué ba compte à se servir na Cindy na Kofi parce que yem tabimisi audio tito comme na ba mamba kala tu mama rue Faya et utika na audio wana donc internet je peux mon tout cas pour na audio wana donc yé azo rendre maniqué ba compte mo boye obiso to éviter mais à se servir na Kofi. Est-ce que Kofi a compris que non, aujourd'hui, s'il y a une personne qui a exposé sa vie privée dans la place publique, et Zali Vienjora, a comprendre nos triangles, ou bien parce que Njora maintenant, Azali, la bienvenue, Azali Oyo, Azo Kolobe, la papa Nabiso, il faut Nyon Soye à Koloba, et Zalokola Makambo, de Loba Minabi. Audio bimaki parce que zali na komba fali na kati bazali na besoin à réaction moko bimana bras de fer bazana ngo ya guerre froide bazana ngo ya ubatama
aoluka oyebi ke fali no amanga kofi te est-ce que kofi alukaka tia lobisa fali a manquer respect est-ce que peut-être ngeza l'occasion mo fali a manquer respect mais apesi ne bango peka mo Congo donc parce que comme va fallait comme Jean-Pascal Mora et Banité au lieu matin. Très bien. Yango pe grâce à Lobaki à Bengi Batunion sur l'Union sur Boubou Kouto Bengi so plus de 10 fois. Batu balingité. Azo yamba été donc Moutunion sur Azui. Mututu Azui Maboko Ati Likolo. C'est ce que moi je vais parler avec mes frères et sœurs. Nabino baye beaucoup misaka lorsque moto azo finga o fingi bien o sololi peno so soliye pena obimisi pena bo soto na ye ala kisani yo pena o sololi lobi nazo salelo western il y a 50 €. Regardez, aujourd'hui j'ai l'habitude de global vie à la gana singlier. Manike est en train de diriger sort na ye moko. Preuve, lobby même grâce Mbizi à Batou, auto yebiye na makambo te, baye ko sala émission na sa rapport lobama ni kaza même pas na avocat. Même pas na avocat. Même pas na mutu oyo akoki kozala que azala derrière maneke. Je suis surpris et ça va vous choquer aujourd'hui. Prince, c'est un garçon oyo azoko sala musala na ye azana besoin ya évolution. Musique naie et que liboso il y a certaines choses moyen à s'afficher les sous exact même ces maman naie et ça la bongo c'est normal même à la course il y a pouvoir c'est ma maman elle reste ma mère n'a ko soutenir mais na makamusus n'a ko s'afficher s'il s'agit il y a ma personnalité moi ils ont ko toucher ils ont ko nuire non supporter maman na ngana ndenge nyonso mais moi j'apprends même aujourd'hui que c'est Prince Babia qui cherche à savoir son maman nae basomile déjà chambre. Vous savez na niveau nini o manike azala célèbre et pas battu belé que Merwana a finga ka bien. Que Merwana azala ka bien. Regardez comment elle est abandonnée na propre sœur nae aujourd'hui. Il y a ceux qui font ça aussi plus que manike baza. Na ya mibali. Plus que manike baza internet awa. Okozo mutuloko la fere ozo finge zoba héritier solo nzoto sida fali pd kofi mutunguba wera kizengi jibe mpiana abela kaliboma wana kuna amela magorodo yaya bakombo wana nyonso na tangi baza na personnalité baza na lokotro baza na lomeya baza na relation. Mon frère, ma soeur, tu veux sacrifier vie nayo juste à cause il y a ça là bateau plaisir bateau internet et vous oubliez que non tout ce que nous faisons dans les réseaux sociaux nos vidéos restent bazwa libaku il y a kokene na ba instance oyo de sengeli aller vérifier ba vidéo presque tout ça là oyo batalaka balandelaka ngo mes frères et puis ebele il y a pas ces que bazalaka ba journaliste était ebele UNPC ayebi bangote, mes frères et sœurs. UNPC ayebi bangote. Bazali na carte T. Bazali, ce sont de parvenus, Batou Oyo Baye ko détruire mon salon. Et puis, ce qu'on l'a bien, la majorité de personnes qui sont na babouzo bébélé na internet, Bazali, Baye Oyo Bazalaka en ordre T, Baye Bayebi. Mi beko ya musala auto salakate. Vous insultez, les insultes ezali mabe, kofinga ezali mabe makasi. Ezali mabe makasi. Sala analyse, critiquer musala, critiquer président, critiquer gestion, mais n'insulte pas kokota na vie privée na été. Manike abandonné aujourd'hui. Quel est ce journaliste là qui est allé voir Manike depuis à part PO na moni nani, comment elle s'appelle, Grâce Mbizi au PD donc à Télémi. Pour n'importe basunga donne de qu'on a bango dans la prison. Prison ils a la place à bien te ata ozo lia bien, ozo la bien, ozo sokola bien ils a la place ya malamote parce que ça s'appelle prison. Boyebi définition il y a prison boa bato mayele. Et puis ça biso mayele biso bato o toza libanda to contrôler minoko na biso. Et loba mumbaya tokanga makaka les propos tenus par mon invité ça n'engage que lui. Jour ezali oko prouver place yo tangango na livre wana na chapitre na page
oyo na article na article na mutu akoma yango. Nous encourageons le mal. Bon, parce que je suis parmi les journalistes et Mboko, je suis légal. J'ai ma carte. Sarah, pardon. Nous sommes en ordre. Nous sommes en ordre. Ça nous donne aussi le pouvoir de faire Oyo Bino Salarate. Yango, bon, mon cas différent avec tout ce que nous on fait. Avec tout ce qu'on fait. C'est ma carte. Elle est là. Elle est là. C'est-à-dire, je suis en ordre. Je suis en ordre. J'ai une fiche là-bas. Ok? Mes frères et sœurs, tout comme na niveau oyo que non, mutupo apusa na pembeni na yo abetelo lisolo moko mabe, il faut abanga. Il faut abanga que sona na memeli t'a dit lisolo oya bêtise. Te akoko tate. Les gens vous manipulent facilement. Les fans vous manipulent facilement. Et facilement, bah, corrompre yo pour $10, $50. Kene finga sala mutu mabe, tambola na image à mabe à mutu. Manike, azo pirige, même manike ozana soutien nanga, biso to soutena kaka, to soutena kaka. Yango émission na biso, comme on a le code de bonne conduite. Place à mabe, to gangi. Ya malam to beti maboko ya ko accompagner to accompagner maniki wana soutien na biso mais ndenge ko bima mama zwa leçon. Sarah poto luka mweto kabwana un dernier mot pour yonanga to luka mweto kabwana na. En tout cas tu as dit to tika la professionnelle hein. Très bien. Yo pe do la carte na hôtel. Non on a ça quoi. To tika la professionnelle. Mikolo to kene bon. To tika la professionnelle. Très bien. Ngati ambassade ba na journaliste. Oh mais maman c'est non mais maman c'est normal parce que na trophée nanga na sala moi nini babe yango nini bino bato français. Transition. J'étais ému de voir que Bakangi Sarah mais UNPC a envoyé ses avocats. Ses avocats. Et puis aussi ezana bandeko ebele ndenge ba memaka biso parquet wana nous les journalistes logiquement ezana processus oyo biso tozali na direction mobimba ya discipline ya makambo ebele oyo koki ko gérer biso mais des fois parce que toyebaka ba droit na biso te des fois parce que tozalaka en ordre te voilà pourquoi ba ko mema biso pe lokola bantaba parce que bozo se comporter lokola bangulu toka bona saratola. Toka bona biso. Toka bona. Toka bona biso. Mais différence c'est ça kaka. Au monde donc il faut ça musala. Na ndenge donc singeli. Tunangani na olela. Na olela nani singila. Na vana na singila boy. Na business mais éviter que singila ye. Et singila ye. Apé singala mbote. Mais oyebite que ça va. Na yebita ah t'as dit. Tovandi na epe aboye apé singa mbote. Wala ngasko charisme business class do biso nyoso to ndenge moko ozu lokolo papa oko panza biso makolo panza ko ina titomi panza na titomi na sac nango na chesko boy tati ah nzambe nanga na eno bude na tara garçon et lancer mwindu boy to ande moro donc tadi avion pe atterrissage amataki na culotte ndaza na voyager na culotte na chaussette na lipapa ndenga tambola azaki na kagula jaune mais ce qu'on a avion alongola une air mo kagula tika na short mo pemba kitoko ah tadi na bandi na bi oh ben sansa potote oh ah bandara lisolo au film bebo charisme. T'as dit avion atterrissage les à la business tobima libosoti tobimi pe chacun portera sa propre charge amon ka batu baye bazui moi petit valise na zaki nango na mutute subul na songi pe le lendemain des aka na koti ba page Facebook tabiso non na moi ce photo ya garçon auto vendeni lobby bienvenue Singila à Kinshasa. Ogangi.
ngabi singila o wapi ofongoli na miso lobi zela na bele adansa yaka lui c'est qui oh maman mais c'est singila non hey pitié pour moi pitié pour moi bagataka la kaka boye na raté Jésus-Christ ka boye hein na fanda kinayi adasa bi maman yo ibi singila te ngabi mwana nga na sali pe charisme nazo boude nazo mimona nga nanga tadi kozanga koyeba liwandambu mais Bruxelles Airlines façon c'est un bon nanga bon tina vanda na business pour na vanda na ba grande personne et non na ça la perte ça ko rater vidéo et puis na singila yo monko Sarah lobi le kalelo et puis Bruxelles Airlines na fout ça cher Sarah to kaboni awa lobby et le kalelo na kanda singila bandela tout bandela voyage pour bandela voyage moi-même je veux m'occuper na makambo etali billet lobby ko le kalelo Sarah to la bientôt malo Belgique ou bien France bon to kaboni to merci